Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère où vous allez au quartier, biso to ko yamba sa on sur la carte tika télévision ndenge to misala toujours ko ya pe ko sona na bino pona makambo ezali actualité politique ya mboka na biso lelo to si ko pousa na sima betandike na bino pour que to meka ko solo la to ko pesa mo éclaircissement na ba biloko to makambo ezali actualité politique ya mboka na biso lelo na zali na mwana mboka Papi Mukendi oyo monaka toujours to message toujours ko yamba na kati ya tika télévision to ko meka ko sola sur l'actualité ezali vraiment plus politique ya mboka na biso sans oublier ko sangisa te ko pesa ba mbote na makolo chaîne Papi Kelina refait sombe mon vieux Luka Sta je suis na kati on va faire la bossa note mon vieux Zena ba le parisien pêche te salue fidèle internaute on a ko pesa directement mbote na invité na wazali ya mbote mona ko Papi Mukendi Mbote Mama Sephora, journaliste la plus talentueuse. Sangoni le mboka. Te sangozo kendango bien mboka ezanango bien alors na code ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi oyo atie bandoki mal à l'aise oyo tozo benge les derniers temps papa apôtre asengi na eloko na lingana senga bon tomoni que apôtre Félix apesi prophète Denis Lessé na Kabunjwale sana dodo kamba musala ya ko délivrer batume Denis Lessé loko ezo déranger ka mwana mboka eza jamba Denis Lessé atika na komela jamba bazu ba pesi musala ya délivrance parce que soki azo mela jamba ezo distraire trop a se concentrer trop mikoloyo na délivrance ya ko délivrer bandoki oyo mwana mboka uti ko découvrir bango tata ekola abengi suba ndeko to a qualifier moya bandoki wana subeni e uti non wapi to ide wana donc tomoni ezo sala vraiment bien te mwana mboka mwana mboka idée wana donc oyo tata mokonzi ya ekolo a qualifier bat oyo bandoki donc pona ye eloko oyo akokaki qualification ya kokaki kopesa bat oyo pona misala ya mabe oyo bango baza nango na mboka oyo ezali kaka kobenga bango bandoki parce que oui mais boyebi ba pratique ya bandoki ezali ke bozo vivre na ye na tongo o boza na ye bien mais na tango ko se retrouver na milimo na wana na butu akeye azo salop donc na ndenge bato oyo ba traiter mboka na ndenge bato oyo makambo oyo donc bato bazo sala nation mabe na niveau ya botoko benga bango banani donc yango na qualification oyo mwana mboka qualifiaki bango bandoki ezokoka na bango en réalité donc eloko ya bien ya ko benga bango qualification ya bien mo oyo ezokoka na bango ezako classer bango ko benga bango bandoki baza bandoki ya kosakana te façon bato oyo ba traiter ba congolais façon bato oyo bakomisi Congo donc omoni eloko ezalaki na bango ezalaki kaka koboma RDC alors bato bazalaki na mission ya koboma toute une nation tokobenga bango banani ndoki musala na yezani eza koboma yango na bango pe il faut babenga na qualification alors tozo na monaki bato misusu bakomi potenter babalusa maloba wana pour que ba affronter ba tata ekolo na bakatange tata ekolo afingi bakatange te afingi bandoki oyo bakendaki komibenga bakatange bato oyo bayaki awa tomonaki ndenge bayelaki awa na babutu na bango na 1997 na makolo mais lelo oyo bakomi baye na katanga bamibengi bakatange mais vous avez vu c'est que ces gens-là ont payé au katangé donc le katangé appauvri à 100%. Donc les minéraux dilapidés en désordre, mais batouana bazo mi benga bakatangé, bino bo mi bengi bien bakatangé. Comment est-ce que vous pouvez traiter les katangés comme ça? Ouais, empereur ya katanga kutwa ke plus loin à bengi bango, ce sont des chiens, des voleurs. À pesi bango ba qualification tout, il les a qualifiés de tous les mots oyo ezo concerné que ba benga bango parce que ce sont des gens qui sont ce sont des immoraux. Alors bato ya niveau ya ndenge aboye nazo mona keno tala immoral na bango siko bakomi ko dévier maloba na ndenge keno ba kokana ko affronter chef de l'État avec le Katangé. Chef de l'État n'a rien à voir avec le Katangé. Ce sont des Congolais comme lui à kokite ko saboter bango, ko qualifier bango parce que donc baza bat oyo azo diriger. Alors comment est-ce qu'il peut se permettre ya keno a qualifier bango bandoki a qualifier nde bato ya bazana misala ya mabe oyo bayaki pona ko détruire Congo oyo ba détruire Katanga na ndenge bakomisi Katanga. Donc bino bozo mona keno bato bazo kende ko signer ba contrat léonin ba contrat oyo wana bango basali pona Katanga. Donc bango donc ce qui était intéressant bazwa ba minéraux bazwa mbongo
mais katanga etika la pauvre. Alors na ndenge ba contrat o bana basali na ndenge bango bazalaki na société ya ba congolais na ba katange yango le chef de l'état yebisi ba katange tekeno bato wana bomonaki wana oyo bayaki awa pona ko se mettre division des sécessionnistes des séparatistes. Alors na modèle na lolenge na bango ya kosalela yango na mwana mboka a qualifié bango bandoki et puis nga pe na bakisi keno ce sont des vrais sorciers des grands baza bantiori ya kosakana te. Alors misala na bango ya mabe et bimi na poisa apôtre abimisi yango na poisa Denis laisse il faut azwa makambo na ye yango na a délivrer bango mais atika ko se distraire na jamba musala yango na kopi yango na sika bapesi ye. Voilà mboka to moni rencontre ya tata ekolo na Paul Kagame batili ko kutana moi maloba par rapport ya bokutani na bango. Ouais, ba congolais faut tozala quand même tolakisaka quand même maturité que nous toza ba responsable. Mais comment est-ce qu'on peut demander à un criminel de s'acquiser? Oh. Oui, Kagame c'est un criminel. Bakutani na conférence de presse na keka se défendre yo so mona wapi mutu asali mabe ademi ke no ngai oyo na salaki mabe. Donc nazo comprendre te mutu ye moko ndenga zawana ayebi bien que non makambo oyo ezoleka na Congo bato oyo baza direct accusé eza Rwanda, Uganda na Burundi bango nde bazo se mettre des ordres na Est République démocratique du Congo. Lelo Rwanda ndenga bazawana babimi ba premier producteur ya coltan. Est-ce que na Rwanda coltan ezalaka? Coltan wana ezo utawa. Ce sont des minéraux oyo bazo benga minéraux du sang. Mais bino bozo s'attendre que Kagame afanda wana aloba keno makambo oyo ezoleka na Congo génocide et autres ezaba Rwandais. Donc yemoko ayeko s'accuser ayeko mitika keno réellement nous avons connu nous avons commis les génocidaires en République démocratique du Congo. Ça c'est être fou. Alors comment est-ce que c'est comme ça que des responsables peuvent raisonner? Non? Donc ça c'est en vouloir de trop. Biso tozo zelate Kagame andi makeno aza responsable ya massacre commis na Est République démocratique du Congo. Biso to commettre justice oyo tozo benga justice traditionnelle oyo eko trancher makambo na justice wana ekozana ba juge international oyo nyonso aza concerné bako s'apprendre na ye et puis il sera traduit en justice. Alors comment est-ce que bato bako fandela ngo bazo na ba média pona ko diaboliser donc rencontre ya chef de l'état na Kagame oh non abengiye son frère bino bolinga ka abenga yeni chef de l'état c'est un fin diplomate ako kende te ko agresser Kagame ou bien ko la kisaye que non aza contenté est-ce que Kagame tango alobaki wana atanga ki chef de l'état awangana ki kaka makambo oyo ye pays mboka na ye na ba militaire na ye baza cité yango na awangana ki. Alors quand même batu faut tozala tola kisaka quand même que non toza ba responsable toko se permettre te toloba de n'importe quoi au nom du chef de l'état parce que mboka na kati yo te tolobela te ka makambo etali minier tomoni pe na souci au moko ezali ya présidence tomoni basili ko te to basili ko koma ete il faut s'attendre dans les prochains mois à des discussions avec tous les minières. Mais des faits des Chinois, il y a plus de Chinois au Bazali, Nakati, Makambo etali minier. Donc, le côté de moins intervention. Oui, na Makambo etali ba contrat minier. La grande partie, ils ont négocié avec les partenaires chinois. Alors, les multinationaux ou bien les investisseurs chinois, ils ont une grande partie. Yangwana Keno, chef de l'État. Tous les contrats seront renégociés. Parce qu'il faut qu'on fasse des contrats. Ces contrats-là soient des gagnants à gagnants. Bango pe bazui biso pe parce que tango bango bazo soit minéré na biso il faut to bénéficier to tonga pe mboka de façon que no tango bango ba kokende batike le biso kaka mabulute biso to lo bakeno to zala ki na minéré mais na donc na génération future to za na eloko te ya kolakisa bango keno oyo eza comme récompense ya ba minéré na biso oyo zala ki exploiter. Alors yango na lobi keno oyo to kotika neti récompense pour la génération future et kozala investissement oyo tokosala pour le développement ya mboka à travers échange oyo tozosala na ba partenaire na biso donc ekozala partenariat gagnant gagnant yango na alobaki keno il ne va plus accepter. Donc gagnant gagnant ça veut dire que bande biso tozali ko perdre na batu bazo hériter to bazo bénéficier lango mais bandoki oyo baza awonde ba contrat na bango basala ki ba contrat yo somona ministre Mobimba ou bien premier ministre azo qui ne signé contrat na limousine donc
donc aboyi ko respecter procédure mobimba ya administration abrile ba étape ake ko signer ba contrat na limousine. Est-ce que de tels contrats peuvent être valables ou bien peuvent avoir une valeur normale? Yango na zo mona ke no zaki ba contrat oyo ba partenaire na biso ba investisseur ba banda ko profiter na ba faiblesse ya ba dirigeant oyo to zalaki na bango oyo bazalaki bandoki ya république ba profiter na faiblesse wana pona komate bango ezalaki pona bango oyo nyonso ekoya pona Congo dans l'avenir pona bango intéressé bango te eloko ebanda ko intéressé bango bazwa mbongo ba rafler ba compte na bango ba remplir ba caisse na bango ba tongaka ba dépôt oyo bazo tonga partout bazo bengango ba immeuble oyo bango moko bazo kokata ko sala lisusu entretien. Ce sont des saletés oyo bazo tikela République dans l'avenir. Siko bato ya modèle ya boye yangwana tango mwana mboka ye afandi si makambo bien aye ko comprendre que non, c'était des faux contrats. Il faut qu'on renouvelle tous ces contrats là, qu'on passe maintenant donc à des contrats qui sont de partenariat gagnant-gagnant et non oyo ba dilapida qui ba richesse ya Congo en désordre par ces sorciers de la République. Voilà, bon, tout le monde peut procéder au commandant de l'aéroport et Njili. Tout le monde, il y a cela un mois déjà depuis ma Kambuto et Etali procès au commandant de l'aéroport Njili. Il y a des gens qui ont tout le monde procès au Kalami. Comment par rapport à procès? Oui, moi, je Kalami était procès parce que Bomoni, cheval de bataille à président de la République, et la lutte contre la corruption. C'est un combat acharné pour lui. Alors, donc, tant qu'on a un pouvoir, à lobby que non, la lutte contre la corruption sera un cheval de bataille pour moi. Yangwana, parmi ses prérogatives, na programme na ba promesse na ya pesa ki ba congolais parce que pour avoir une bonne gestion et oyo ko aider biso que non mobilisation ya recette et ko kana komata, il faut d'abord mettre des garde-fous partout de façon que non et mongo nyonso oyo ko kota na caisse ya l'état et elle a bien dépensé. Alors pour protéger tout ça, tant que vous avez la mobilisation des recettes, d'abord il faut qu'on puisse mettre des garde-fous. Garde-fous à les anines. Des tourneurs, des personnes qui sont corruptibles. Parce que la rétro-commission. Il faut et si là. Alors ce qui est cylindré comme on a recette mobilisation il y a recette mbongo et comme atanake à l'état la preuve année que non musala oyo ije fazo sala na moi oyo ya même bon monaki comment est-ce que ba recette il y a qu'est-ce à l'état ndengeni mataki donc ba réaliser plus de 60% depuis que le Congo est Congo pour la première fois dans un mois qu'on puisse avoir une telle réalisation, une telle mobilisation des recettes. Et ça grâce à lutte acharnée contre la corruption. Pambapte, Yangwan Ozomona qui est commandant Oyo, Azaki commandant l'aéroport international Yandili, a sali déjà 30 ans dans l'aéroport Yandili. Yo somona militaire au Wapi, donc pour naïe akoma qui chef du quartier bako déplacé était. Mais tant que baye kota la bamoni que non, il est versé dans des malversations financière de la République, Yangwana va interpeller qui est interpellé dans peu de jours, procès naïe et Kozala awa mis devant le tribunal, Batubakoyo Kaye, à Kozala condamné aussi pour détournement et corruption des deniers publics. Moi, Namboka wana a bazo accusé, bazo reproché que non a détourné plus de 30 millions de dollars dans l'aéroport international d'Indi. Mais bozo yebande nini, bazo faire souffrir les Congolais, na bago passe, ba taxe belé. Pour na Congo se déplacer na Katanga, il faut dépasser à peu près $50 pour na taxe. Mais mbongo na tango zoya, ezalaki mbongo yo e bande ko kende na ma benga ya batu au lieu que e kende na misala oyo zotonga mboka. Alors bangwana basalaki multiplication ya taxe pour na continuer toujours à appauvrir la République démocratique du Congo. Yangwana tozo senga bajis na biso basala le plus rapidement possible. Va permettre moi namboka oyo aleka liboso ya bajuge na ba tribunal pour que tous azwa mbanuna yendenge sengeli pour que ba ekoka ezala ndakisa pona ba oyo bazo continuer ba autorité bazo continuer ko diriger mboka ba respecter que c'est à l'état eza libenga na bango te ba yeba ke mbongo ya l'état il faut servir l'état et non servir ba famille na bango.
Voilà, mboka tomonaki bouclage oyo esili kosalama na ngambo ya kankokolo tomonaki koma bouclage basipanda bandeko duku babimeli bango apparemment babi ete baarme baretrouvaki yango kuna mwa biloko mosusu ezalaki retrouve na kati ya kankokolo tokoluka tozoma intervention par rapport ya bouclage esalami na kankokolo. Ouais, moi Namboka, madame la journaliste, c'est fois. Au moins, chaque fois, ceux qui ont benga bouclage, ça va signaler à Batouté. Parce que ça doit être une surprise pour que ya kozwa makambo oyo ezawana batu parce que ceux qui baza informés ba ko se débarrasser na babilo kwa na nyonso to yango na ozomona que à chaque fois ceux qui y a une information oyo ya ba malfaiteur ba lingi basala mouvement boye par l'armée, on doit toujours réserver une surprise. Il y a un temps, on va surprendre Bango, Bakangi, plus de 257 personnes. Parmi les 257 personnes, il y a aussi des innocents. Mais tant qu'on enquête les autres éléments, il faut nous récupérer. En dehors, il y a 257 personnes, Bakangi aussi, munitions, machettes, armes blanches. Il faut que pour que, tant qu'on va interroger, pourquoi il y avait existence de ces armes. Parce que parmi les enlèvements, ils ont ça na cité Awa. Oui, ils ont Katia Kankokolo. Enlèvement, ils ont ça na Katia cité. Taxi, bis, ils ont communément appelé Ketchi. Ils ont enlevé Manduki wana bazalaka nango, bautaka nango. Ils ont ramification, ils ont major mususu, na ba autorité mususu babimisaka Manduki wana bapesaka bana mboko wana de façon que bakende ko commettre ba opération oyo basalaka wana en dehors ya ça bandi oyo bakotelaka bato na babutu Manduki wana eutaka wapi eza parmi ba arme oyo bakuti wana yango nde ba opéraka nango. Alors pour une bonne sécurité tant service de renseignement bazalaki na information yango wana bakendaki pour boucler Kankokolo na bouclage wana baye kokuta que non réellement il y avait des armes illégales qui étaient là d'une manière illégale, bah saisir yango. Et puis il y a aussi d'autres familles qui sont là d'une manière illégale, bah expliquer bango, bah mettre bango hors quand parce que yo oza militaire était, oza famille militaire était, mais oye au commune nandako kuna bah batongi ba anka. Ce sont ces gens-là qui opèrent aussi d'une manière clandestine en désordre. Oyo bazo tia population mal à l'aise na ba misala na bango ya mabe. Yangwana ezalaki. Et puis, il y a des informations, il y a aussi des ramifications à partir de Bato Baza na République démocratique du Congo. Batimsus Baza wana na camp, Bakendaki ko Batama. Oyo Baza concerné aussi na Magambo Ezoleka na République démocratique du Congo. Alors, dans les jours à venir, bako mettre biso na information bako éclaircir biso situation oyo so ba utaki na kokutana nango na Kankokolo ande ori ya ba information oyo to pesi ba information mususu eko s'ajouter. Tomoni visite surprise et pas ya ministre ya transport na cadre toujours ya hôtel ndenge misala ezali ko évoluer na ngambo ezali ya transport na Transco to le tozo ma intervention na. Ouais, na cadre ya boyebi ke tant moi Namboka Félix Tshisekedi président de la République Mukolo Salaki discours naye ya suka ya le 6 je crois le 6 décembre à Lobaki qui salumé banda c'est-à-dire qui salumé banda musalande et bandinde sikoyo na cadre wana ya musala e bandi yango na ozomona que non ba procès belé et kozala na mboka oyo bando ki ebele bako kangama bato ebele ba miyibi place na bango bato oyo tozo vivre na bango oyo bazo sala bazo tia munoko awa lelo place na bango eza libanda te place na bango eza nde na baselilo eza vide parce que kuna na prison tozo mona bazo kanga mutu pona $100 mutu ana azo sala prison bazo condamner ba misusu baza wana ba juger bango te mais les vrais criminels les vrais voleurs batikali na bango libre libanda bazo tambula na ba veste balati ba cravate bazo lo ba français ya bien français ya ba escroc pour na ko escroquer République démocratique du Congo yangwana ezalaki na cadre wana ya ba audit yangwana ministre Cherubin Okende oyo nazo saluer na musika pona surprise oyo asalaki vraiment na encourager ye mosala nde il faut sala makaboye ce n'est pas oyo ya compromis oyo ya bato bazo collaborer donc basibalter na yo bakomi ko traiter yo neto za camarade na bango yangwana wana respect ko salate na ndenga salaki bango surprise na Transco mama ezalaki mama na scandale panique générale déjà yazangi moyen ya ko s'expliquer parce que batuna ki pe mutuna te tango ministre oh non
Oh, son excellence, yaka tout pesa ya lobite, je ne suis pas venu pour me mettre na sengi kitite na kotika la likolo na cadre ya musala ya visite botika nga na sala musala batu bakangi ba travailleurs bango nyoso baye babandi ko se plaindre baso pesa ba rapport likolo ministre azalaki très gêné mais ce qui est inquiétant bozo mona ke ba transport ya kalawana mama na moya lelo DG na batu na bazo se permettre babimisa ba matériel o ezawana bibende bakende koteka. Donc dans les jours à venir ba transport ezalaki di ya ko disparaître. Donc ba ingaki baso même batole ba détoler yango bakende koteka na ndenge ba mesana, c'est-à-dire tant wa komi a tuni bango question ba transport ya kala lokola zaki déjà na information ba transport ya kala ezawa déjà kangami nde abimi. Après avoir déjà Kangami a dit que nous na lingi transport moko eya ememanga na garage na Siforco ba memi na Siforco ake na transport kaka ya kala tango akomi kuna akuti chef de garage azate madame chef de garage baki monsieur ayebisi DG na lingi na kutana na chef de garage tango aye na elongi ya kokanga ayebisi mwana mboka ke non ndenge na zaboye naza na nzala ya 3 jours na tikala ko liete na ndako batu baliete pesanga mbongo avant na loba na yo pesanga 50 000 francs na tinda na ndako nanga comme ça bako kana kolia comme ça na répondre na ba question bare mwana mboka Sherbin Okende azui ba rapport nyonso oyo esengela ki azwa. Donc dans les jours à venir bomona nani ndeko oyo abandaki kolobela ko s'attaquer contre Jules Alingete o makila na kati ya Sénat keno Jules Alingete atakisaki bango keno bakeko batama na kati ya Sénat. José Makila yemoko mama na ndako na ye azana 30 bis ya esprit de vie oyo yemoko azwaki babiso wana ezalaki pour que ba pesa ba particulier ba nyongo bakoka na kofuta pour que aider bango mais yemoko azwi yango atiango na ndako na ye sans toutefois que non afuta abanda donc kofuta l'état congolais. En dehors de ça José Makila bafuta kaye na transport chaque mois mais yemoko aza PCA na kati ya nini ya aza PCA na kati ya Onatra. Donc en dehors ya Onatra chaque fois azo futama comme DG lisusu ya Onatra comme travailleur ya directeur ya Onatra. Donc ndengo bozo mona wana José Makila dans les jours qui viennent yemoko pe akozala appeler na justice pour que a répondre parce que asali ba magui ebele yango na zomona que à chaque fois bazo attaquer ba miyibi lokola ye azalaka le premier à prendre position ya défense, c'est-à-dire comme vraiment faut chuter na vraiment intervention pour la date de ya 17 mai et là on y a malonga to date on est rappelé vraiment pour te chuter date wana ya le 17 mai vraiment mwana mboka eloko rappela kanga ya malonga eza souffrance oyo date wana etikela biso na Congo. Ouais na ndenge ya que banda batu ya AFDEL bakoti na Congo misère ba congolais bazo connaître jusqu'au jour d'aujourd'hui et ça passe oyo bandeko oyo ya AFDEL wana donc ezalaka mauvais souvenir pour nanga chaque fois soki batangi kaka nga kutu na lingaka ta ba changer calendrier ya mboka pona likolo ya date oyo bazo tanga wana il faut date wana balongola yango vraiment eza donc eza mauvais souvenir pona ba congolais parce que oyo nyonso tozo connaître lelo tokomi ko tamba ba congolais bazo tambula na makila na maboko to reconnaître lelo na moya lelo biso avant 1997 ce que omoni muto azoki okozala na mawa muto akozwa lichette te akata moninga congolais mais lelo à partir ya 1997 tango batumbu yulu bayaki awa bazotia bato bazobeta bato bafwimbu na masoko bazobe otieli libumu likolo babeti yo babeti yo bafouete yo na kati ya libumu yango wana ozomona keno ezalaki déjà mauvais départ ya 1997 mais ozomona ke na suka nango lelo na est ya République démocratique du Congo eza kaka histoire ya bibembe na bibembe alors yango wana nalingaka kolobela date wana te madame Sephora tokolobela makambo susu namoni problème nazoloba na bato bazo prêter confusion na problème ya parlement par rapport ya makambo ya Matata Mponyo les grands criminels ya Congo le plus mauvais premier ministre de tous les ministres le premier ministre connus au Congo un escroc en cravate Matata Mponyo avec des Français fignolés donc azola mukana tongo akei
na primature biso tozoyeba ke non Matata Mponyo akei kosala mosala nzoka nde azobongisa comment est-ce qu'il peut voler la République. Donc moto azokende kosigner ba contrat na limousine na kati ya France façon Matata Mponyo a décevoir ba Congolais. Donc tokolobela yango te. Maintenant confusion oyo eza wana tango bato bazokanisa ke tango bakomelaki par Assemblée nationale ezalaki pona congrès te eza pona congrès te parce que dans ces dossiers il y a Matata Mponyo baza au nombre de 7 personnes. Au nombre de 7 personnes il y a aussi les députés nationaux. Yangwana cour constitutionnelle akomelaki président Mboso président du parlement de façon que akoka na ko enlever par Assemblée nationale enlever immunité ya ba députés nationaux aussi longtemps que na Sénat kuna nani ba lever aussi immunité ya Matata Mponyo. Matata Mponyo pour na ko enlever immunité na ça ne demande pas le congrès parce que le congrès on parle lorsque on parle des présidents en fonction ou bien du premier ministre en fonction. Maintenant Bazolo Bakeno il est jugé. Ces faits-là, ce sont des faits qui sont reprochés en tant que Premier ministre. Mais aujourd'hui, Matata Mponyo n'est plus Premier ministre. Immunité na ye ekozala lever na Sénat et non na Congrès. Parce que les lots, na moya les lots. Ceux qui Matata Mponyo azalaki sénateur te. Mais donc, azala akometaki babaviru oye asalaki. En étant, à ne pas être sénateur, balingaki ba récupérer des noms, donc balingaki ba senga lisusu na parlement. Donc basa la congrès pour lever immunité na ye yangwana batu batika ko prêter confusion. Matata Mponyo affaire na ye oyo azana ngoy a détourné plus de 300 millions de dollars immunité na ye et kozala parce que ce monsieur là Dieudonné Kalouba c'est un grand juriste. Est-ce qu'il peut se tromper avec des faits mineurs comme ça? Batu bazana confusion au moni Matata Mponyo na landaki Jules Alingete alobaki bien ce monsieur est venu Kolungwana na Kenya, il est venu pour entraver le processus. Il y a que nous à comparaître Azana Katia ko corrompre ba journaliste na ko corrompre ba sénateur de façon que nous va protéger mais ko tirala ka ko simbate ezandoto ya baba Matata Mponyo akozongisa mbongo akozala redevable vis-à-vis ya ba responsabilité na et puis il sera condamné. Il va visiter doyen na Vital Kamerhe na kati ya prison. Na pesi mbote sika kozala doyen na biso Vital Kamerhe yamba moninga na yo bien parce que comment ndenga ko yana ya kwana aza envoûté par milimo ya prison ye moko ya ki ko mi pesa kanisa ki no akoya ko corrompre mais envoûtement wana ezuye akokende na prison na pesi na bande oyo bazo landanga par de partout oyo bazo se retrouver na ba mama Gilles na ba Alain Barakuda ba place tout bazali na ba Patrick Muntu na oyo balanda bandeko tozolo bakeno tolobi ke toza ba savant ceux qui bozo mona keno il y a des insuffisances bino pe bo apporter connaissance oyo boza nango parce que c'est en collaborant donc il y a des critiques oyo za positifs oyo zo contribuer na avancement ya mutu toboyi critique te mais ça doit être des critiques positives pour que de façon que toi améliorer musala na biso ndenge tozo sala toboyite bo critiquer biso bolandaka biso bo pesaka biso aussi ba idée numéro nanga isa plus 243 85 13 600 et puis 53 plus 243 85 13 600 et puis 53 na pesi bino nyonso esika bozali mbote na ndenge ya malamu tolinga Congo et non tolinga ba individu totika makambo ya ba étranger. Papa Soriano, Danyano, Tikele Biso Congo. Makambo ya ba débat ya nationalité, ça doit être débattu ne fût que par les Congolais et non par des étrangers. Yo papa na yo na maman na yo, baza na bango ba Congolais te, bango pe baza pe na ba ancêtre Congo te, na Congo awa te yango tozolo ba tika botika ba débat oyo. Ba loi ya mboka eza impersonnel te, ce sont des lois pour la République. Nous devons protéger des institutions de la République, surtout les institutions les plus hauts sommets de la République. Merci moi. Noël Tiani moi j'invite na pression mbote continuer na combat na yo na ndengo zo sale lango, c'est un bon combat. Okozala na soutien ya peuple congolais à 99%, je dis et je vous remercie. Merci fidèle à toi, notre tantôt ngomba ya koyamba basonga biso bo aimer toujours ne komisa ko aimer ko partager et tout ça moment malamu ba suggestion na bino tozali toujours là pour la koyamba ngo na botante
Deborah Mana, copine préférée, na bosante ma fraise de partout ya Lida Tango pe na bosanote merci na chapeau. Oh ça va toujours na ma caméra, Mike Mizaya de Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Elton Store, l'unique shop congolais de Londres, na Grande-Bretagne, où il la Londres, et Zaliko ça la fierté à la communauté nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes, 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 yes. C'est créé Elton Store et Zalika Kamoko, le sérieux, accueil, na service qui toko na ba client na ye. Avec ma produit, il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eden Store. Oh yes, mon crime au bimbe yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eden Store, c'est le berceau des produits cosmétiques. Il y a solo, produits originaux. Et yes, les alipes perso et produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eden Store détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produit zo tekama na kati Eden Store. Na ba produit alimentaire, où ya Eden Store, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so penza mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes, yes, yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala kayo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso tiela kaye na mesa. Secret zali kaka moko. Eden Store.